Ozana nguwana oyo so kanisa kelikambo na nokoela mwasi so kalinga bala te basi nyoso baswaka ba problème oyo ozana nguwana donc eko yo empêcher libala te loko ko empêcher libala ezate oko bala kale mama na lingi na ngai lisuti o lingi na nete yo so sakana nga ha o sakana nga ha pona siko peto mikolo o lingi te na tina ko ko linga ye bana kala kalo bino bolingana kibino bale ko ne okutana kuna tibo yoko présenter ni so fiancé na yo lelo de siko moni mabena ye za wapi tai na bino mbale ye mulai yo mulai mabena yo mona changu koni kaka lelo na butundo kanisi kaza mabe ha muni ko samu sabato boyiko mukubala na kaka mama le kane ko kunisala pomme de terre kun ko lukana na bongo te mama ndi pe na zana ngabuli bana ngope osama na ngokati. Mais ozan ndenge nini nazolo banoke ndenge nini so batu oyo ngana kujiko imaginer wana oyo ozokanisa na motema nazali mwasi na sina yebaki mingi pe bakendeki na mabala bazala kibongo ndenge nini yango oyo kujiko bala lelo te mama na zemi ozana nini zemi hein listen ubuki mibeko hein ba conseil ni so tozali ko pesa yo atolibi fiancé ezana libala te il faut bobala na mbali na yo OK de pas na yo pesa biso respect ya solo wana na mona mbali vraiment c'est la calme boye hein mon la vraiment ya solo garçon na ko bebisa na mibeko boye